Ave Maria Stevie suka na chaîne liboso mutute sima mutute. Bomona bino nyonso na ba image mwana mobala zolela fali mwana mobala yemba bien to mona musique nenga na munga na o témoigner fali ya para fara fali azo yemba musique ne kande bomona na studio ayembela biso na Hollande na Amsterdam ayemba mwa siko place ba organisation ba micro balance tant muso azwa ki tenter ya ko checker micro balance yaya oyebi kombele ndoki bafanda ki na stade oyebi combien de bandoki bazalaki na stade oyebi combien de batu lokola basele yo bakangi ba Gucci na ba marque house bakangi ba Gucci pour concert wane le kate eleka bien te mbule beta batu bakufa nani alobi ke fali mutu alie batu wana oyebi combien de jaloux biso tozalaka nango na mokili oyebi combien de jaloux bato balakisi fali avant concert ebetama balakisi mwana mobala batu kindoki concert wana soke beta mina mi yembiki neti mutu lokwa marque house eloko nini lakisi ke fali alieye bino ba chrétien eloko nini lakisi ke fali a se sacrifier bandeko wana yaya biso ba congolais plupart ba congolais to vandi na kati ya Europe toke na kotala ta état de santé na biso te totambola boye to yebe état de santé na biso te tolingi ko visiter ba docteur te ba yaya nzoto ozomona omoni manela kitoko mwasi kitoko manela zotambola manela zo sala fier manela binaki na life manela ko okepe alali lelo ala mukite yaya ezaka falite nzoto oyo nzambe apesa biso grâce ozo mema nzoto na yo mais oyebi te maladi nini koza na kati ya nzoto na yo mama to papa sikoyo concert a munene wane betamaki stade wane za munene dede ebetami na pays Afrique moto mulunge tala batu ebele sika moko bo imaginer kaka na kati ya ndako soki bokangi ba porte na ndeko za na fête ya le 29 ya mwana nga ko 16 ans manuela joyeux anniversaire ma bébé to kanga ki ba porte ekangami esika batu baze belé respiration na biso eutaka na zolo na munoko pema ekomi ko sala na ba porte ekomi ko koma omoni système a jack na rose ya Titanic ba porte ekomi ko toka munoko respiration ya zolo na munoko epesaka moto siko batu batondi talebele na stade tala ebele batu na solo mapeka batu basangane esika moko plupart ba congolais climatiseur ezate eza na pays ya malili te ezalaki libanda na moto bato bayaki stade bavandaki alleluya matin bato wana bazotoka na étouffement mutu moya zwa mupepe ezate yaya eza na mutu mususu oka banda kobela asthme ana problème ya respiration sikoyo aye na ba place ya bongo azwi panique mutu abelaka tension azwi panique po bato ebele so balimba bima na kati ya concert ba place publique na ye barate basala congolais ndenge nini mutu nyonso alingaka welela abima mutu aliboso siko na ko bima mutu aliboso joyeux benda ye boma ye sala boye yango eso sala ke mutu mususu toyebi état de santé na été batu musu bakufi so musu batu attention ami yeba te kasa mutu attention mutu musu akufi aza mutu problème ya respiration akoki étouffement te bande konanga liwa nyoso zaka te ke balie likamuni nkolati akande kona likamu moko mabe otozana ba bref te justice kuta avec kanga mutu pona nini justice congolais kangi falite ata awa na kati Europe eloko tu wabengi sorcellerie tozana misu ya komona na butute mais soki pe eza fali ndenge selo ba argument na bino peuple congolais mais bino bato boyebi nzambe balobi justice totikela nkolo akate la fali soki milimo wana eza ke fali pupa mutu alie batu wana totikela fali ekulusu wana mais tozana ba preuve te mais tozi mwana mobali ya batu tozo bambe mabanga siko nini elakisi ke eza fali mais ta mususu yonanga tolie pe batu na kati ya stade yo kanisi na kati ya stade wana bandoki bazala ite na stade
ba marabu bazalaki na stade, banganga bazalaki te na stade. Tomonaki ndeko mwasi, jeune mama. Tomoni mwana mwasi, amemeli biso bébé on a kozala na ba 5 mois na expérience nanga, bébé on a kozala ba 3 mois, 4 mois, 5 mois, pas plus. Tomoni maman irresponsable, net jeune fille wana, azui bébé, amemi na kati ya concert ya Fally. Siko na mulunge wana, soki bébé wana kufaki na kati ya stade, balinga baloba nini, Fally a sacrifié bébé sika makila fraîche. Donc nyonso ngoza kana mtu Fally a sacrifié ndeko bébé wana po bébé monde ya butu, ndenge bino ba congolais boyeba ba monde ya butu po ndoki ayeba ndeko ne ndoki. Siko bato bandoki ya Congo bonga bolo bali Fally azui molimo ya bébé wana ezaki trop fraîche makila ezaki lengi pona ko se sacrifier pour stadi etonda. Mais eza problème a Fally te. Bébé wana soka kufaki eza problème ya maman ya bébé aza irresponsable. Rien à voir na Fally Poupa. Donc ndenge tokendaka ba concert muta longoli ma corona na ndaku inde mais biso tout oyebi ke ba musicien bazalaka bandoki mais comment bino boyebi ke ba musicien baza bandoki bo futi ba biye na bino bo longoli ma corona bino na bandaku bo zui ba moto inde bino na stade Kamanyola. Fally akangaki nani? Fally Poupa kangaki nani po akende na concert na ye pona nini motema mabeboy sale tondi te mais likolo nango akokisi rêve na ye likolo nango ba épreuve ezomonana stade etondi mutu azoloba ayembi bien te mais yo kende koyemba na podium yo beta déjà na podium tata na bino esa beta kuna noko na bino esa beta kuna bino bozaka ke abeti bien te ayembi bien te net mutu lokola sele yo na uti ko binelo tala moso ya tonda banzutwe tala lingia bomanga alate linga mayakala lukietwe tala lingia boma sele yo époque na yo obinisa biso sele yo obinisa biso ba Manuela sele ba mama sele ba petite rouge à lèvres et mone ni manye sele yo chance ya mutu bakanga ngote étoile ya mutu bakanga te sele yo osaleli pe époque na yo sele yo obinisi bazaywa tango à l'époque oza pa wera son sele yo obinisa abinisa tata mo bimamo kilibandima ye banga mena sele yo à l'époque wana tango ozalaka pa yangiama obinisa biso to betelo maboko sele yo boni boyeko tika muninga a profiter na succès na ye sele yo oli bandeko nanga botu nanga nini sele yo akomi koya tala matama sele yo okomi koya tala matama bamburger donc motema mabeno yo koma koya munene na vie ya Fally likambu muke Fally sele yo badiembela pe muninga boete papa luka ya yo muninga la kisi force na ye Fally bana robeta na ba orchestre quartier na bandali kuna abanda na ba quartier ti aye kokota na quartier la terre abundi biso nyonso to seka Fally mwana mobali azoningisa makolo boye oyo so auti wapi azoningisa makolo na mbri boye to seka Fally muninga bose akoti kuna na quartier la terre alakisi ki mobali na ye aki abeti pe makamune libanda quartier la terre droit chemin ne simbi nde muninga zwa nzela na longwa na ndako ba para sele yo soko kokite sele wa jara babano yo obima ndaku me ozoko ka sans sa responsabilité te kozala leader ya ko sala orchestre na yo moko ya ko organiser vie ya musique donc yo vie na pour respirer bien sele yo et comme ka il faut Fally donc yo kene na gauche boy Fally sele yo eza trop tard te mutu nyonso te na vie abenga mazala responsable yo koki na ote bolongo ba l'époque moko na baninga sele yo koki te wera son yangiama to yo ko sengela au nom de Chia ba Manuela au nom de bana Manuela yangiama zwa sele yo azonga na ndako sele yo zonga pa papa no yangiama parce que to lembi yo ozoko ka carrière yo moko te sele yo ozoko maka matama ya jalousie ozoko obèse tala okomi na munene na kindoki sele yo ozoya munene na kombo au nom de Fally yaya oli hamburger Fally o mélange boy Fally yaya okomi complexé okomi sankara des fois bino ba congolais biso ba congolais mabukana adaya sele yo
bozalaka na muninga bo seke sika moko nzambe se a lever muninga komi musika yo komi na se akoki kozala patron na oseleo to mona wera sona bimisa Sankara d'ekuta seleo soko za na posa po fali pena na supporter parole ya bien te siko seleo oko senga peke masa na aigle vient na po patron tikara patron oyebisa afali si e moyen na lingi na nga na koma kolobela kayo o futa nga mbongo nga pe nazwa nga rola ba vient na biso wa musaka nazwa rola ba Sankara po Sankara pas ane aza porter parole moko ya boss siko yo pe ndemo zo na sele yo solo la na fali babi solo la ba solo la yo olingo koma no Sankara muninga c'est pas grave nyo seza na ngoma kambwe po Sankara gagner pe vika na olobela parce que na omona pe na sele yo domaine eza domaine ki Sankara olo ba kitoko mais est-ce que okotisa moment jalousie siko soko mama sala eseleo ozusu bolingwe obakisi yango okomi warion likolo nango seleo za warion parmi ba fanatique a fali seleo oza fanatique a fali numéro 1 mais na ndenge ka ya master ex master seleo senga muninga eda futa yo muninga patron ya oza toujours na sima fali mais oloba olia okoma Sankara ya ofele pourquoi yoka via muninga muninga lobia obeta concert yo poche le 29 concert c'est le musique nini yo betaka to banana ko critiquer o c'est le bando longwa pa ya ngiama ngaku tunazongisi yo sous lelo musique nga na ebika ya seleo sele ba mama sele ba petite rouge à lèvres hey botale hey seleo na bini sunze moyo yo mto bini sabiso donc aussi la kala ba yuma ba vida tika motema mabe ezo sopayo mobali o azapele un grand mobali bena noko ya tongo azala rasima muninga te alandela ka via muninga te ndeni bino mibali bokoma songi na oleka biso bana basi sele yo leki na ba journaliste à TV5 oyebi via fali koleka na fali soki fali azana problème à vie privée na ye fali ayemi banzembo ya ayemi bano ya botina nana fali amelingambo seleo tina vie privée ya fali oye eza sous misiki te oye komi sorcellerie seleo tala matama seleo yo omoni muto abambaka yesu libanga wana omoni muto babengana molimo na ye babengana babwaka na bangulu azalaka pembe te na o comprendre azalaka mutu moyindo me babalusa na histoire muto wana kozala yo seleo muto bakotisa molimo na bangulu wana molimo ngulu wana molimo bambua wana molimo mabesa kati na yo ezo senga ba prière que n'est pas de niles acho lo boko soka kotisa molimo cochon to yebite ozana molimo mabese le yo mobala zalaka boete yo tro ndo yo vando simbaka libanga munene yo lingaka obo mafali siko o lingo bo mafali soki pe lelo fali yango akufisele yo na muziki ni nango betera ya manzanza faux musicien moko bo efele yo ata album bando lo mwanda batata abino muziki nino boyebi bokomelanga na ba titre album ya sele to yebi te ya boni jalousie na muninga peuple congolais bande bonanga et ça la biso fier na pays étranger toi na musicien na biso o azo présenter mboka ba faire ba osala lokumu mboka ba jibe ba osala lokumu mboka ba wera son ba osala lokumu mboka ba yeba ka musicien wa yebi musique c'est le kota studio ba tu mususu ba zo lo ba ke studio eza facile kota studio beta ba nzembo non stop ton di ma rappel batuko obo ya muninga ta bo mata bo kita peuple congolais fali aza congolais bande konanga totika motema mabe totika kolatisa baninga ba caché oyo muto asana ngote totika muninga sepela na lipamboli na ye bokomi ko étouffer lipamboli ya muninga c'est quoi ça boye ba secret moko atana ye moko nzambe aboye loko ba bengi motema mabe nzamba tombola kaka muto ke bino bomoni ke fali akokende liboso te nzambe pa lobi ke akolakisa bino ke azali nzamba mawa asala ka grâce na muto ya lingi to mata to kita plupart abatu nyos bovanda boyoka fali toyoka musique afali boyebi musique afali bobeta yango na bandako to binga musique afali to zana ngoti leo na kati ya bandako to sala semblate to kunisa artiste na biso
tozomona ba ivoirien ba sepeli, tozomona ba ghanéen ba sepeli, tozomona ba brazzavilloise ba sepeli, tozomona ba angolais ba sepeli. Siko ekomi biso moko bana mboka. Tolingi to obimisa kindoki makasi to boma fali te, nzambe fa bomba fali parce que na monde da musique aobeta bien, aobunda bien, fallait abeti ba dio ebele. Fallait abeti na bato ebele, asali ba mix ba musicien différent. Et ça la ka lokumu ko ya mboka na biso te. Nga aza congolais, na zaïroise. To benga ngo ki congolais zo kabola biso. Nga na zaïroise, ya makila, tata na mama, mukongo tongo, mundibu, mutete la tongo. Donc likolo nango, mwana mboka. Na ko vanda te sika ba oboma ndeko na biso, peuple congolais to tire mako. Muto azo sala malamu to beteli maboko. Yo muto oza député, yo muto oza président, sala musala no malamu to betelo maboko. O ezo mona na ya bien to beta maboko. O tozo mona ya mabe to koya pe to kondanango. Naza fanatiki ya falite, naza warrior te, mais naza zaïrois. O ya lingara mboka na ye, moi j'aime les musiques, na lingara musique na biso. Ba o bazo teka boteka o aza député sala musala no malamu o za gouverneur ya mboka ya ville commune boy sala musala na yo mutu na mutu respecter musala na ye o ya tangisa ba étudiant na université tangisa ba étudiant malamu lobi ba resi ba koma batu donc makambo malamu kongola ko sala toko ya ko soutenir yango ya mabe toko boya ngo soki ndeko na biso fali sur 100 nzembo ayemba ya kitoko na nzembo moko et alokwa na sur 100 concert au fallait abeti soki na concert moko abeti hors gamme to abimi libanda na place moko boye selon bato yo badongolo misu bomoni ke ndeko na biso fali vraiment koto abeti trop libanda nani yango asala mabete nani yango agafaka te biso ba manela kitoko to vandi na life yaya soki eza na muto alobi avanda kaka uniquement pona kozwa ba faute na sala na ba life yaya boko bimisa tala liboki ya ba video ya ba faute po ngana tika français na défaut ngana gafa ke belé na kata ba life nanga bolema na bino kutu na ba faute nanga bomona omona to tellement na linga ko kwakula tellement na linga ko loba mingi na sala ka ba faute moko na français ba shunanga oko ndimate. Mais tellement français appelle la bisoté. Na ngate ona sisa université. Na yaka koloba ngo pe clair. Na tanga na ba classe malongate. Na koli na mboka ya néerlandais. Na koli na mboka balobaka anglais. Mais na yaka ko meka français. Mais français ngo pe na meka yaya. Wana bomba l'atomique Satan 12 te. Eza sous Satan 10 mais Satan 12. Maman na ba foti nga na gafakawa. Donc eza na plupart ka ngate. Eza na ba chroniqueur rebelle ba chronique foite. Ezala ya YouTube, ezala ya TikTok. Mama, ko vanda 1 heure d'ita. Ndeto vanda na kati ya ba live. Soki muntu alobi ke ngana gafara na ba live na ngata kosi. Akosi. E yana muntu moko ta ko loba ke ngana sala likambo sans faute. Total la kutu ba journal. Mindele ya TV5. Ba européen, ba kolo français. Bazo présenter journal. Au moins appelé mundela sengi esquiser ba esquiser a sali faute koto moko boy akangami pepo na ko prononcer momoko boy akangami erreur eza humain muto akoka na nyoso azate muto akoyiko sala eloko parfait azate sans défaut azate wane comme nzambe muto asala likambu sans faute sans erreur donc ya sala likambu correct o est important ndeko na biso a réussir postade wana na basoda bakoki kokanga batu te soki pe atie bio fele mais likolo nango na kati ya RDC za mboka ke ya beaucoup de batu ba na problème ya finance makoki ya beaucoup de personnes ba na makoki te et ana mutu muso akofuta concert ya $100 eza na mutu muso akofuta concert ya $10 mais eza na batu mususu $10 o ya pamba oyo so mona mbongo somba nguba mutu nyonso te na Congo akokosomba billet soki pe mutu amona azali na makoki te azalaki na besoin akende koyoka fali basale bakoyi kosala bakoti ofele e ape mabete kobeta pe na pona kobeta na basado beti pona batu
obeti po na mboka na yo, obeti po na bandeko na yo, parce que na Congo mutu nyonso ta simbaka $5, mutu nyonso te amonaka $10 na facilité, toza non clair. Quand il sa 100 000 personnes, bilonge bele to mona ki wana, ba faso to mona ki na stade wana, ezala batu nyonso ba kofuta billet. Batu nyonso ba kofuta billet. Non. Toza wana kaka na ba critique. Toza wana na ba critique. Nga Manuela, eloko na linga na loba, na kati ya communauté na biso, soki héritier linga beta stade to soutenir héritier. Atondisa te to linga kaka héritier. Fali Pupa, atondisa te eloko ndenga na linga na loba, likolo nango. Toko linga bango kaka to boma bango te po atondisa kite po Fali ane loko relaxa na communauté te to keno so to bito bando solo la mwana mobala beti musique eza na fête moko te na poto ke oye na fête moko na poto eza la fête ya ba shungu eza la fête ya ba Brazzavillois eza la fête ya ba Sénégalais eza la fête ya ba Indien na ba fête nyonso yo yebi na poto muto akosa mutu te Fali abeta maka Fali abeta ma DJ nyonso na liste ya sélection ya musique ya ba DJ penoka ke Fali azanga kate ko beta la ba feti tala kaka lobby tozaki na feti le 29 nazaki na feti awa bano balobaka néerlandais bano bayaki na ndako eza bano balobaka néerlandais na bano balobaka français basangana ki ba wesh na ba wesh balingaki musique ba congolais te c'est musique ya lingalo ebete ke za Fali bango mo batiaki na muto abandaki ko jouer bana poto musique sel musique ebetaki na ba wesha o bazaki na ndaku na nga ya bana poto ezai Fali pe ba yebaki musique ngo ya Fali ngamo kutu musique ngo na yebaki o babete ya Fali mbe kota mo ba français mais so na yebaki mo français na ngana yembela bino mo nzemba ngo mais na bi oh Fali yemba benzembo na français ça me fait du bien et ça linga plaisir tant na moni ba wesh babini Fali et ça linga bien. Non, elle a ça, elle est fière. Elle se présente comme moi na biso. Faut que la fière les artistes na yo. Et elle ko la mwana na kati ya ndaku. Ndeto bota bana 5 boy. Yo kanisi bana nyoso bazaka le même comportement. Bana malamu pe baza, eza na mwana mususu pe na ndaku ke faso azo memo mutu. Faso adoki sako na ndaku. Mena bato libanda. Oko lingola ksa bato libanda ba défaut ya mwana ote. Oko bomba mwana na yo to bomba bandeko na biso to bomba ba artiste na biso to protéger l'artiste na biso to longola polémique toi na besoin polémique na musique congolaise toi na posa to vivre mboka za na ba problème marqué a ba combattre ba bomela biso musique e ko iko beta te c'est pas grave mais to tika ba musicien na biso tango bazo beta musique na biso musique longola stress mutako sa mutute nzambe na sata bakabwana pona nini sata monika likunia sata moyo wana seleo sata monika bazo adorer nzambe tala nzamba sepelaka na louange musique longola stress mutako sa mutute musique o musique ya diable mais ya bato ebele ba yema musique ya nzambe ba na misala diable mais au moins na kata musique ngo ba pagano balobaka okuta ya parole moko boye et bongisi yo journée bolingo na nga moko botikela nga yango ata nazolele tali moto te ba masaboko tate so yebisanga muto ayembile ya msu nzembo abongo bolingo ba yembeli bolingo ayembeli nazo yembela nature ayembeli mwasi na ye ayembeli camarade na ye yaya musique epesa na mutu sentiment musique epesa na mutu mwa joie surtout ce que ça ba kotaki na studio batiango ba ingrédients batiango mo ba aina pilipili na tangawisi yaya ozana mo mobali na opembeni kindumbe matika aboye elenge matika aboya ya botikela biso misiki ko botikela biso ba misien na biso ko fallait sepeli si bato ebele fallait binisi bato ebele fallait parmi ba artiste comme zo tanga mayaya to boya te mutu na époque na ye kolo succès en kolo mais na minute oyo et toi le ezo salake Congo tant bazo mona Fali ezo présenter Congo nga Manuela kitoko naza sima ya mutu nyonso akotombola drapeau a Zaïre omoni Fali to matisi drapeau même américain ba matisaka drapeau ya Amérique États-Unis biso bana Zaïre pona Fali Pupa oh to matisi drapeau vive Fali Pupa
frère na biso ndeko na biso makila na biso fali azote biso toboyi makambo kabola ba tribu o aza mungala bangala balete ya pas de mungala na monde muziki mutu to abeta la muziki tango zolo balingala ozo beta muziki pona biso ba congolais ozo beta muziki pona biso ba zaïrois donc likolo na ngwa mwana mboka. Félicitations à ba wario, félicitations à ba congolais oyo, ba boy molimo a seleo. Seleo, to bengani molimo ya seleo ke ne bois kama na kati ya bangulu. Seleo, molimo a jalousie e bois kama na kati ya bangulu parce que to lembi motema mabe. To lembi motema mabe. Hein? Nina la belle maman mokonzi. To lembi motema mabe na kati ya communauté na biso. Nini si la kate. Nini si la kate na kati ya communauté ya to koma ka mtu asala boy fali ndoki fali pede to mona mwana ya Kishasa mwana ya ofio ya Kishasa nani oyo instrument de plaisir à ba musicien toza to kotika la kozala na musicien charismatique le rôle fali charisme na ye to mona fi ya Kishasa azala instrument de plaisir ya ba musicien mais tala fali ndenga boya fi ya Kishasa aigle la boya ko la fi ya Kishasa pe mo milesel musicien oyo abengana mwana wana fia Kishasa abuaka molima mwana Kishasa na kati bangulu aboya ko pousser pembeni muto amema ordre na monde de musique amema mwa caractère to mona ba musicien mususu basi soki ba yo tikela bango masoko ba musicien baza ko fina masoko ba musicien bazo simba bisimba simba mais to mona ke moi jeune garçon mo boye jeune papa jeune tonton aya na monde de musique mona charisme. Mutazo boya masoko talaka mibala ba congolais ataza nani ataza député ataza ministre ataza président congolais adorara masoko mais to mona ke musicien na biso parmi ba musicien a sala moi différence bokeseni na ba musicien mususu ata lia ba na ele mususu ba bundi na privé mais na ba caméra boye azo sala tout atambola boye Marguerite tozo bwa kele ba mitambo Marguerite pena mona ke na yo moko mwana mwasi otali muninga mwasa matina podium yoka muninga tai yoka muninga bassin azaka ko pusa na boye et pas aigle azako kima mama bandima muninga ndenge nini bandima ka moninga ndenge nini bandima ka moninga ndenge nini tondima mutu ntangu nini tondima mutu soki akufi il fallait azalaka bien to boy molimo wana azalaka bien to lingaka kokumisa batu na le passé molimo congolais azalaka na ngonde to boya to linga kokumisa batu sur le passé tangu fallait azalaka fallait na tangu azalaka na banoko linga banzemba fallait tangu azalaka anisa liaka mbongo nanga ndenge olingi Anissa liaka mbongo na ngane fali wana tango azalaka Congolais lini ko parler batu sur le passé aimer nous vivants mutu tango azana bo moi bo la ki se ke fali bravo to se soutenir nga banda na botama boye bisanga na eloko na ina loba na tuna na question po bata mitema mabe pe ba Holanda bata mitema malamu pe ba Holanda po pesanga na question na nga répondre na tuna bino question moko boye po pesanga na réponse na tanga banda to bot banda na botama na kati ya Congo boye bisanga ezala na Congo ezala na poto partout na monde société nini ya congolais tona ba congolais 100% congolais zaïrois ya indien te ya chinois te ya cavedien te ya Congo Brazzaville te ya angolais te nazo tuna kaka ya congolais banda Congo e banda société nini oyo yebi ki ya ndeko no congolais et sali 30 ans na Congo mutu wana to plus de 30 ans mutu wana kufi bana ba remplacer société zo tourner compagnie zo tourner compagnie neza na Congo o bino boyebi ezana nyonso boulangerie na likambutu o yebi ke ndeko no congolais na commerce to likambu mo ba salaka e umeli 30 ans à part musique pour musique ezake mutu alinge lokone a chema kasi na ye ke compagnie nde to mona ana poto o mona compagnie ya ba KFC otoliaka ba KFC otoliaka mukolo soso ya KFC akufa kala mutu asala KFC akufa meti lelo KFC, obino benga KFC, otoliaka soso, mutu asala McDo,
akufa. Mais au moins que bana ya bakoko bazo zo accompagner zo tourner ti biso to yebo to yeko kuta ba KFC ezo tourner ti lelo so so na to lieza na succès pona nini eza ke batu ba comprendre ah papa na biso sala likamobo bolingo amour lelo ba KFC pour résister na monde ba McDo eza à cause ya amour à cause ya ko encourager Kongola za mutema mabe eya na ngoka pona falite to koma na mutema mabe balona biso en na kati ya mutema okoza na muntu olingo banda business merci bazate olingo banda business muninga zo soutenir yo ne bandeli aya kende libosoko ya kende liboso muninga na ya kofungola magasin abandi koteka kabelo ndeko no kongola oteka kabelo ndeko no kongola toteka pondu ndeko no kongola toteka fufa toteka mbinzo mais oromona congolais akotika tala n'importe comment bandeko na bomona kindoki na biso ba congolais motam to lobela fali et ya na mo problème a fali c'est ça problème a sorcellerie to kokaka élévation ya mutute to kokaka ko pangwa ya mutute to kokaka to mona mutu azo matate biso wana ka to ana dome ko kitisa sikoyo o mona na poto Zairwa azoteka pondu awa même biloko congolais azoteka indien ndako ekangami indien azoteka ngo mais au moins congolais a préféré na ye akende kosomba pondu pa indien atiki ndako congolais ake kosomba pondu pa ndako indien abandonner ndeko ne Zairwa aboko kotisila ndeko na mbongo motema mabe wana ekomela biso normal mais tokenaka ba église tokena chaque jour tozaka na ba église mais to koma na motema mabe mo komeli biso naturellement et koma na mo normal te se soutenaka te moninga na azoteka kabelo au préféré osomba no kabelo na Chine mais o moninga na azoteka pembeni okotele mbongo te o mona kala kabelo no yo sombi 200 € na Chine pe bateka mo 200 €. Au préféré na mbongo DHL o bakisa ke okotisela moninga mbongo pona nini otala na ke no sombele de kabelo akoma na 300 600 akobonga ta zala bongo to koma ko boma lelo so mona na communauté ba société ezate ya ba congolais ba usine ezate plupart na kati ya Congo soko tali ba makambo belé na Congo ba compagnie omona nanati compagnie ya mapa Abed Dashu mundele madesu muntaza na compagnie ya mapa ya Abed Dashu Abed sodi Abed Dashu azana boulangerie ya munene ba makemba ya pamba mboka lokola Congo na beta kasete tout le temps biloko ya biso ya kolia ekomi ko wuta na ba pays étranger pona nini congolais alingi kolona te congolais alingi nyonso na facilité tolingi tout na facilité tolingi ko soutenir biso na biso te tozo boma mboka na biso alors tant boyaka ke o ba président na biso miyibi ba président na biso ba bandi ba président na biso boy o mona batu moka toza na makambo lokwa bandoki biso mo bandoki ba sorcière muta kosomba mwa tomuso na ya mukie muta zana makokite pole musu ba tomuso ba somba ngo selo ba gram ozana mwa enso gi mbongo na bino kombongo na biso na Congo osombi mwa tomuso na mukie oya na caméra Fati beto Fati en tout cas na epoka mobutu takana ba tomuso na boete Fati mutatinda ki ola musu oke no pona tomuso na mbongo wana tomuso na mukie osombi tomuso ni selo makoki na yo mais oropelisa caméra olatisi Fati au moins na congolais ye moko bazo boma bino ba congolais bolati si fali ba combattre ba bato ebele bolati si fali abomi batu mais bato bazo boma bango bandeko na biso bazo boma ba combattre bato ebele bandeko na biso bazo boma ba koteli bango na plateau ba teke ba liwa bandeko na ebike ba koteli bandeko na biso na plateau ba teke ba bandeko na biso baza ba congolais lokola biso combien de morts o ba bomi ba côté li biso na ba étranger soit disant pesa ba étranger nani alobi keza ba étranger wana ba côté li ba bombe bandeke ezaka lem somo na biso ba congolais tellement bolingi na bino fati angote bo okende ko bomba bandeko na bino ba congolais
bosali bakuluna na bino bobomi batu ekomi Fati abomisi batu Fati donc Kongola koma kaka ennemi ya ye moko mboka ekobonga ndenge nini marke na lobaka makambo oyo nalingaka politiki te mais nakoloba makambo ezake naza sans frein parce que quand la makambo afali bo ezo matisanga ba colère parce que biso moko to mitema mabe to lobelaka ba intérêt na biso tozaka wana pona ba intérêt na biso to lingi loko moko te avancer mboko avancer te musique avancer te koto bo commerce avancer te finalement Kongola lingi nini Soko lingi de côté, bon là ici ba bibembele que Fatia côté ici ba étranger, Fatia signé ba contrat na ba étranger. Pour mon Congolais, na lobela likamongo, Congolais obenga nga Manuela, Fatia aventurier, mais là msou Fatia na côté ici ba prince. Bozo mona mama Fatia zo tongate, tozana ka to mona ba négativité, tozana pona ko motiver te, to motiver ba artiste na biso, to motiver ba tu ba Congolais, ezala ba président, mutazo sala likambo malamu, boyebi ko coincer mutu te, mutazo sala makambo malamu, to mona rande malamu mingi. Toza wana ka na domaine ya ko mona mabe, to arrêter ko mona ka mabe. Ndeko na bino président na bino moko Congolais to telemeli lokola likambo mususu mais président wana asali banzela akotisi mo ba transport azomeka mais Congolais zaka ko bundisa Fati boza ko lembisa batu peuple congolais nanga moko na milemba na mituna na se retrouver na Congo ndenge nini poni papa na ngazara na te ndiente mama na ngazara ne chinois te biso moko toza donc toza na ba problème sérieux communauté congolais au monde peut poser très sérieux n'est-ce pas ça 3 ans n'est-ce pas ça 4 ans bolingi Fati aya abongisa Congo comme lokola les États-Unis bolingi Fati abongisa Congo et comme lokola Amérique et comme lokola Chine et comme lokola Hollande. C'est n'importe quoi, ba Congolais. Nabiso bato la msuna na domaine politique te. Na yebi rien de politique. Mais tant on a tala rabande ko na biso, toza motema mabe. Toza franchement toza motema mabe. Toza tribalisme to latisi. To latisi tribalisme. Ki baluba, muluba et muluba, c'est congolais non? Muluba, c'est congolais non? Ba tribi ça là déjà ba nakala. Ba tribi. Et là, il y a une communauté. Si tu as Muluba, Mobutu azalaka mungala. Bangala ne ba na droit à la pouvoir. Bakongo ne ba na droit à la pouvoir. Et au moment que Congolais toza malade, toza na problème sérieux. Président a rebongisa mboka, il faut me tourner comme un pétage le la Denis Les. Congolais mo azo comme ça ne connaît pétage. Toza maka tozo tina batu ba salaire, tozo fatigué batu, tozo courageux batu te. Bo encourager président na bino. Mobutu asala soki 30 ans de pouvoir. Kabila sali soki 15 ans de pouvoir. Asali nini? Na 3 ans pamba bolingi mwana mboka. Asilisa makambo nyonso. Bozo boma bandeko na bino ba Congolais, biso na biso tozo boma na poto latisa Fati image que c'est Fati. Eza bata Fati mbazo boma batu na plateau bateke. Bandeko na nga. Bato mayele batenda wapi na Congo. Il y a beaucoup de bateaux basabe intelligents dans Katia Congo. Mais to koma lelo na ba combat moko ezanga mutuna makolo. Toza na ba combat moko biso na biso. Combat na biso c'est pas les